Bonjour, mbote na bien sotu bandeko, ici kani sotu bozali, ezali nga Sandra Mushale, ndeko na bino, nazali créatrice ya basite Sandra Mushale na Canada. Na mukolo ya lelo, nalingi na sola na bino par rapport ya ministère de la libération intellectuelle. Donc, oyo bakanisa yeke non, na tika ba vidéo par rapport ya masolo ya ministère de la libération intellectuelle. Te na tika te, et c'est juste parce que moi temps et puis Congolais surtout boyebi tozalaki na ba période ya élection, après ba élection to komi na masolo ya ba lamuka na benga bango ba lamukiste ou lamukakiste whatever, et puis to komi pe na ba masolo ya ba IDPS et tout ça, donc yango pesaki moi pose na masolo ya ministère de la libération intellectuelle. Donc oyo ba yebite naza na page mosusu na Facebook kombo nango ezali eza page ya ministère de la libération intellectuelle, là où je partage moi ba connaissance nanga par rapport ya vie par rapport ya makambo nyonso tout selon compréhension nanga. Donc c'est ça, mutu na mutu aza na ndenge na ya comprendre makambo na lobite que ndenge nga nazo comprendre makambo eza ndenge mutu surtout il faut comprendre eza bongo te. Donc nga nazo pesa juste moi matei nanga par rapport ya ndenge nazo comprendre masolo ya vie. Donc oyo boyebi nanu te bokende na ministère de la libération intellectuelle ou bien na Facebook po tapika ka Sandra Mushale bokomona ba page mibale ekobima mosusu ekozala na photo oyo bakomi ministère de la libération intellectuelle eza un peu bleu, donc ba vidéo mosusu na kati bomeka kokota bolanda bo comprendre ba oyo baza na même compréhension na ngai, c'est bon. Ba oyo baza na ngote soki bolingi bo comprendre lokola nazo comprendre, c'est bon. Soki pe bozo mona boza na ndenge na bina ko comprendre eza ndenge nga nazo comprendre te, c'est bon aussi. Donc lelo lelo na masolo ya ministère de la libération intellectuelle na ko décoder love. Donc masolo ya love ya amour, donc bato ebele biso surtout na mokili tozo comprendre love na ndenge na biso mutu na mutu ya comprendre love na ndenge par rapport ya expérience na ye ya bolingo ya kolinga. Donc c'est quoi l'amour, hein? Sandra Mushale alingi a décoder love ndenge nini. Donc bon nakobanda d'ailleurs na mona qui je pense il y a 2 jours passés ndeko na ngai Béatrice Marie-France a partagé une vidéo moko bandeko sur la makambo par rapport ya ba mariage et tout ça, ndenge nzambe muto asala ke bato bakutana soki makambo zo marché te il faut kotika ngo ndenge wana titango peut-être solution komonana. Donc nga nazalaki vraiment d'accord te na message wana ndeko mwasi apesaki, parce que ndenge nazo comprendre love, nazo comprendre bolingo, nazo comprendre makambo nzambe eza différent na ndenge elombamaki na vidéo wana. Donc c'est quoi l'amour, c'est quoi aimer, et bolingo eza nini? Donc na ndenge na ngai ya ko comprendre bolingo nalobaka toujours na mokili oyo tozali il faut ko comprendre makambo mokili na ndenge ya nature. Soko ozo comprendre nature oko comprendre makambo ebele na mokili, makambo vraiment ebele. Nature otali ndenge vraiment dans la nature banzete ekolaka ndenge biloko eza naturellement, pas biloko bato basali mais biloko nzambe akeli, parce que nzambe akelaki nature liboso a créé biso bato. Donc ça veut dire que na ndenge ya nzambe soki ozolanda ndenge nature ezokende oko comprendre masolo ebele ya makambo ya mokili. Amour pe love pe eza pe na masolo wana. Donc soki ozo comprendre nature oko comprendre c'est quoi l'amour. Donc siko biso bato ndenge nzamba créa biso toza na ba sens 5. Muntu normal aza na sens ba sens 6. Ba o baza na 6 baza ba extra. Mais bato nyonso tu na mokili toyebi ke non toza na ba sens 5. Soko yebi te soko bosani eza makambo ya école primaire zongela bakaye na yo bakaye na yo ya école primaire, mais mutu surtout na mokili aza na ba sens 5. Donc ezali sens ya
ya koyoka, sens ya ko donc ya koyoka na matoi, écoute, sens ya ko sentir, ya ko toucher, donc et puis ya goût, donc ya donc ce que vous goûtez loko, donc dentro le baranaf na anglais test, et puis essence mususu ezali nini, ezali ya ko sentir, donc zolo, donc déjà 5 ozo yoka. Oh pardon, ce qui n'a bossani, je pense sens mususu eza ya komona, donc ya vision, donc eza vision, eza ko sentir, eza ko yoka, eza touche, et puis ezali ezali pe ya ko goûter, donc par sens wana ezali 5. Mutu na mutu azana sens wana tuni surtout 5. Oya ko toucher za ndeni, ce qui n'a touché par exemple na tie maboko na esika oza mutu na oyeba keza mutu sika za malili na oyeba keza malili wana ndeza sens ya ko toucher, hein. Et puis ya komona ndenge toza biso bato to mona ka toyebi ke tozo mona eloko eza rouge, eza vert. Et puis ya ko sentir ba solo bato bayoka solo o solo ya pondu, solo ya makayabu, solo ya hein, ata soko zoya ozokota ndako ya muninga salaki makayabu, soko oyeba kitaba na olamba makayabu no yoki solo makayabu eza sens wana ozomona na sens ya koyoka. Donc soki muto azo loba oyebi ke muto aza tel, ozo reconnaître bato par rapport ya mongongo na bango et tout ça. Donc c'est ça quoi, ba sens surtout wana je pense que biso surtout yebi mutu na mutu surtout ndenge nzamba kela aza na 5 sens. Siko botu nanga Sandra ba sens wana surtout 5 ezo sala nini, hein? Ça a quoi à voir avec makambo ya bolingo, eza na nyoso ya kwa voir na makambo ya bolingo nyoso baninga botika na décoder les bino. Pourquoi ba sens wana surtout 5 est très important, hein? Na ministère de la libération intellectuelle tozongi nazo décoder les bino. Pourquoi ba sens wana surtout 5 est très important. Donc ce qui nazo banda par rapport na banda na sens yako, hein, ya touche, donc touch. Ok, nde na pesa ki exemple soko simbe sika ya moto oyebi ke za moto, simbe sika malili oyebi ke eza malili. Bon, ça a quoi à voir avec bolingo. Bolingo eza nde nini? Par exemple okutani na mutu olobi ke mutu na lingaka ye, tout ça vraiment nazo sentir vraiment que non moi attraction ezali, moi attirance bla bla bla. Et puis okomi pembeni ya mutu wana opesi mbote boye o sentir eloko moko te. Sikoyo en tant que mutu oyo zo linga soko sentir eloko moko te tika, parce que déjà sens wana yebisi ke eza yete. Parce que pour nous trouver bolingo ya solo oyo ndenge tolobaka true love, ou bien bolingo ya vrai, ou bien bolingo autre, bah vraiment bolingo ya solo na éviter ce qui zalaka vraiment ko trouver vraiment amour na yo ya solo muto vraiment zana yo parfaitement ndenge esengeli bien surtout mibale bolinga na bo sepela na éviter ce ka zali. Mais ce ko trouver ozana muto oyo ba sens na yo nyo surtout ezo pesa ok yeba ko za vraiment na bolingo ya solo par rapport à mutuana. Ok, donc opesi nazozonga na sens ya touche, opesi mutu wana mbote o sentir eloko te, ofandi pembeni ya mutu wana o sentir eloko te. Donc yeba ke sens wana ya touche et boyi déjà, ça veut dire kaza mutu oyo ko fanda na ite. Ata soko boyi olobi ki non bon peut-être donc olinga ozolinga ye kaka peut-être pona ba bénéfice ngo boye, peut-être eza parent na ye mutu ozolinga, peut-être kaza na parent moko aza na mbongo, ou bien aza mutu moko aza na mbongo bien. Donc tout ça yeba que mariage wana soki okei juste pas na parce que ozo linga makambo mususu mais ozo sepela kozala pembeni ya mutu wana te et ko marcher te. Donc wana eza eloko liboso sens ya touche. Ok, yami bale mona okota na détail te, parce que soki na koti na détail eza makambo moko eza vraiment très na yebi te so na kolo bango na ba vidéo, mais sens ya touche eza très important na makambo ya love. Ok, yami bale na goloba oyo ya vision ya komona bato ebele mibali surtout na basi misusu mais beaucoup plus mibali balandaka sens wana. Omoni mwasi parce que aza kitoko, aza na bassin, aza pembe, parce que surtout ba mibali ya ba congolais bino bolinga basi o baza ba pembe, hein,
aza pembe aza boye olobi ki non nasepeli na mwasi wana aza vraiment kitoko wana eza sens ya komona parce que omoni osepeli na ye. Mais soki mpe bamibali ebele oyo bokendaka na basens wana juste parce que osepeli na mutu na misu obali ye omonaki kosimba te parce que babiloko ebele basens ebele ekoya korejete mutu wana ntango ofanda na ye ozomona. Donc il faut kolanda basens nyonso pas kaka parce que aza kitoko aza boye alataka bien aloba. Donc nyonso tu wana physique eza na vraiment na eloko akosala te na makambo ya amour wana nazoloba ezali amour ya solo, pas ba amour oyo yazala oh je t'aime et puis tout ça non. Donc wana ezali sens ya komona baninga bolanda kaka te parce que mutu aza kitoko eza na makambo amour love ya solo mpona oyeba soki olingi mutu il faut kolanda basens nyonso tu 5. Soko omoni kaka na basens nyonso tu wana 5 oza kaka na moko mibale yebake aza bolingo na yo te. Ok, donc wana ezali 2. 3 ezali sens ya écoute koyoka. Peut-être na oloba nini donc ozana mutu bozosola na ye par exemple lingaka ndenge alobaka te donc soki asiliki olingaka ton na ye ya voix te et tout ça ça veut dire que non aza mutu na yo te aza bolingo na yo te. Parce que ntango bokobala na ntango obanda kosilika makasi ou bien koloba na voix na ton moko boye omonaki kosepelisa yo te donc ekomarche te. Mais soki omoni oza na mutu mobali olingaka to mwasi olingaka azoloba na temps moko boye ezosepelisa yo ezoactive makambo biologie na nzoto na yo tout ça juste par mongongo na ye ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose. Mais il faut mpe kotala na basens mosusu soki ekomarche. Ok, wana eza ya voix parce que bato mosusu okoki ozala olinga vraiment très bien olingaka mpe temps ya voix na ye ata soki azoloba ozomona ozolala kutu na pongi donc ekobakisa vraiment moi feu na bolingo na bino. Ok, so wana ezali sens ya écoute. Ok, donc il y a 4 sikoyo na koloba eza sens ya kosentir. Ok, maintenant boloba mesandre sens ya kosentir soso ndenge nini na makambo kosentir. Donc nde napesaki exemple liboso ozosentir bapondu basola bapondu tout ça. Ndenge nzambe akelela biso mutu na mutu aza na solo ya nzoto na ye solo ya naturel pas kotia ba parfum et tout ça solo ya naturel. Donc soko osokoli otie parfum te otie lotion te nini te ofandi okomona nzoto na yo ozala na solo moko eza naturel eza ya yo DNA na yo donc ezolakisa ke oyo boye. Donc solo wana naturel soki mobali na yo ou bien mwasi ou bien boyfriend ou girlfriend copain copine asepelaka na solo na yo naturel ça veut dire que eza kutu signe moko ya munene parce que ça veut dire que chimie na ye na biso na koloba ndenge wana na ya yo ezosangana. Donc ozosepela soko ozosepela na solo na ye pa osepela na solo na yo donc ekopesa vraiment connexion na bonding moko ya makasi par rapport à bino mibale. Donc eza très important kolinga kaka mwasi te parce que solo na ye ya parfum soki aza wana te ozoka solo ya parfum na ye non wana mundele asala yango mpona kobebisa kutu masolo ya bolingo azolongola masolo ya bolingo ndenge nini parce que acreye ba parfum soki mwasi atie parfum to mibali atie parfum mutu sikoyo aza atire na solo wana et pourtant eza solo ya mutu wana te. Soki sikoyo mutu wana asololi mais asokoli et puis ou bien bofandi na ye après quelque temps komi koyoka solo na ye ya nzoto na ye ya naturel vraiment osepeli na yo nango te omonaki yango ebebisaka mpe bamabala ebele bato ebele balobaka yango te ozomona bolobaka kaka te bopasaka na batv te mpona olobaki non bolingo mariage eza non na masolo ya mariage mpona ewumela mpona ezala eloko ya solo il faut bolingo ezala nanu ya solo parce que soki bolingo eza ya solo te okobala tomoni bato babala badivorce pourquoi azoluka nini c'est parce que ayebi te eloko nini azoluka. Donc soki vraiment bandeko nazoyebisa bino bozo comprendre masolo ya basens nyonso tout 5 et puis bozolanda yango na badécision na bino mpona boluka mutu oyo ya vie na bino bokomonaki ekoede bino mingi. Ok, donc solo wana ya mutu
oya naturel. Donc ce que mobali ozo luka mwasi luka jour oyo akozala na ndako na ye aza na parfum te na nzoto nini ta fanda ou bien osali surprise soko yoki solo wana esepeli si yo ye parce que solo yango nde eza très important. Bo fanda na mbetu moko na mutu wana bo sala makambo ebele na mutu wana soki solo na ye naturel ya nzoto na ye bo sepela nango te et ozala bien te parce que mutu pona azala l'aise fois azala ye moko ba parfum wana to bano donc moi ça ko ochango er surtout te. On est à Karabatan, bozo bima, tout ça, bonano, bobalanite, tout ça, mais ce que au copti nanda, quoi, tiki ba parfum wana, ozo mona kozo koka solonaye te, ça va pas marcher. Nazo baka basite na mibalipe. Donc moi sozo luka mobali, luka soki sens wana ezo marché pour na yo. Soki mobali azo luka moi si, luka soki sens wana ezo marché na yo. OK. Donc nazo revoir si koyo ba sens oyo na uti koloba. Donc, nalobi sens ya vision, nalobi sens ya touche, nalobi sens yako yoka, et puis nalobi sens ya touche, hein? Et puis nalobi sens yako sentir. Siko nazoloba sens ya suka ou eza très 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 important. Ezali vraiment sens ya goût, hein? Ya test. Donc ce que vous voulez, l'oko se plane l'oko zolia. Donc bandeko bo kanisa te mas na yebi déjà mususu bosi bo koti déjà na makanisi. Non, ezande bozo kanisa te. Yango pe soko bozo kanisa nde nazo kanisa parce que ba oyo ba yebi nde na kanisa ka ba yebi déjà sika nazali. Mais ne naza kuna te. Esika nazali siko eza juste par exemple na sens ya goût ya koyeba, hein, ko tester mutu. Donc test le kola ndolo bana français soko zolia peut-être pondo ebi koza pondo ebi koza fumbo ebi koza citron ebi koza orange. Eza ndenge moko na sens wana. Donc na bolingo siko eza ndenge nini. Eza soki ozobima na mwasi ou bien to mobali olingo yeba soki sens wana ezo marché pour na yo soki relaxa OK mobali aza vraiment mobali na ou bien mwasi aza vraiment mwasi na yo. Il faut kotala donc tango pour ça là donc kissing, hein, pour s'embrasser. Est-ce que chimie na ye ya munoko na ye, est-ce que salive na ye, est-ce que ezali eza yango ezo sepelisa yo, est-ce que eza tending azo embrasser ou bien ozo embrasser, non ozo embrasser ye te eza ndenge wana te ezali. Donc goût ya salive na ye, est-ce que eza yango, est-ce que ezo sepelisa yo ou bien ezata makambo ya sola munoko mutu te wana na sina lobi yango za pe sola munoko mutu pe eza partie ya sola nzoto na ye. Mais ce que ozala mutu ozala na hygiène ya bien munoko na pe ozala nango sola bien. Mais o nazoloba eza mingi test ya mutu. Donc soko ozo embrasser mutu, est-ce que salive na yo, est-ce que ezo cliquer, est-ce que ozo sepela nango ou bien ozo sepela nango te. Parce que kobala ka mutu lobi ka na obala ye na ko embrasser te makambo susu to osala ne. Na ko embrasser te omoni boza na chambre osala makambo susu te munoko bwe non. Oh my goodness. Donc c'est ça, il faut kotala il faut kotala siko otali est-ce que makambo wana ezo marché, est-ce que goût na ye ya salive na ye eza vraiment yango lingi soko moni ke yango soki yango te. Donc baninga c'est ça na pesi bino. Donc bolingo c'est ça l'amour. Pour qu'on trouver autre le bar true love, il faut ba sens sur ce 3 na 5 et le ba oui et puis ça feu vert. Au talignon sur le bique aussi ni mutu pour le bique oui donc ce qui na simbi vraiment nazo sentir bien ata ce qui na kangi misu bien tout ça na chambre ya molili mais na simbi na okiko la pongi juste na aussi ba eboy. Ça veut dire que vous a rassuré et aza mutu na yo bolingo na yo ce qui au lobi que non solo na ye ata ce qui oza esika moko vraiment olingaka basolo oza esika moko yoka basolo mabe mais tango okomaka na présence ya mutu wana omona c'est comme si asokoli vraiment mu pepe. Donc asokoli vraiment alongoli basolo wana mabe tout na esprit na yo. Donc omona que eza mutu o asala vraiment azala wana azala mwasi na yo azala love na yo bolingo na yo et tout ça surtout pour bengango ce qui mutu ozo embrasser ozo sentir vraiment connexion. Oui, donc chimie à moi c'est na chimie nazo ba chemistry habite ce qui en français pour ba chimie à moi c'est bien linga chimie à mobali ezo connecté espèce oui donc ce botali
wana epesi bon donc boyeba ke ezali bolingo ya solo. Et puis soki ozoyoka mongongo na ye ata soki azoganga ata soki azoloba ndenge nini ozosepela na mongongo ya motu wana yeba ke ezali vraiment bolingo na yo. Donc bandeko ntango bosalaka mabala ntango bolingaka basi ntango bolingaka mibali avant bokende na étape ya mariage bofanda nanu bo recalculer botala basens surtout wana 5 est-ce que mobali oyo nasepeli na solo na ye nasepeli na ndenge na ye koloba nasepeli na solo na ye nzoto nasepeli na goût na ye ya salive na ye nasepeli donc nyonso tu wana basens surtout wana 5 soki epesi bon yebaki oza na tu es dans le bon. Donc wana bokobalana eloko nyonso tu bokozwa na mariage na bino bokoka koarrange yango parce que eza nature eza nature epesi bon bolandi yango eloko tu nyonso tu parce que eloko nyonso tu na mokili esalamaka par rapport ya basens ya motu ozomona baréflexion nyonso tosalaka badécision surtout tozwaka ezalaka par rapport ya basens ya banzoto na biso. Donc bandeko botalaka yango eza très important. Siko avant nasisa na ozonga na video wana ebandaki koloba ke non basi to mibali soki bobalani eza nzambe moto atie bino so ata soki ezomarche te il faut kotikala parce que eza libala oyo nzambe apona. Nazalaki vraiment naza contre masolo wana nazokrois mpo na nga je pense que c'est pas la vérité. Vérité na libala ezali d'abord un soko za na bato ebele bakenda na mabala mpona baraison ebele bato mosusu bakenda na mabala parce que bamiyebi nanu te. C'est très important avant ke na libala omiyeba et puis obali oyebi déjà oza nani mobali na yo mpe ayebi aza nani et puis bomoni ke bacaractère na bino mibale eza ndenge moko ezoconnecte bokotambola bien bosala futur na bino bien bosala vie na bino bien. C'est ça. Mais soki obali nano miyebi te ntango okoya komi découvrir okoya komiyeba na kati ya libali omonaki moto oyo aza moto asengeli mpo na yo te eza déjà ebandeli ya fin ya libala parce que obanda omona makambo ebele oyo obandaki komona avant obala te ozomona. Donc bato balobaka libala eza ya nzambe ifo kotikala ata soki ozosouffrir ton nazosala video te mpona koyebisa bato batika mabala na bango te eza juste mpona koloba ke non ntango tozoleka na bavideo na batele boye topesaka message oyo eza bien. Ngai naza na bakamarade ebele parce que ngai naza moto nazalaka je m'intègre na baculture nyonso naza na bakamarade baindien tout ça na oyebi camarade moko indienne abandaki koya mpa na nga azolela par rapport ya situation ya libala na ye mais asepelaki atikala parce que libala wana ezalaki baparent na ye moto batiaki yango donc mpo na ye soki alinga alongwa na libala alingaki adecevoir baparent na ye. Mais c'est pas ça kovivre vie na yo mobima na mobali oyo osepe na ye te parce que eza kaka baparent moto baponela yo yango ye. Donc c'est ça bandeko makambo ya libala eza makambo moko personnel. Soki yo obalaki mutu osepeli na ye otikali na ye bobongisi makambo ça veut dire que mutu wana na yo bosengelaki bozala ensemble mais bato mosusu basengelaki bazala ensemble te. Donc c'est ça mama wana nayebi ka banda oloba na pasteur banda osola na pasteur mais c'était juste pour na oloba que non mabala eza makambo moko personnel il faut mutu ayeba nanu aza nani mobali pe ayeba aza nani avant qu'on se marie. Bato bebele babala mpona baraison ebele napesi raison oyo ya maman ya indienne eza mpe baraison mosusu oyo moto alingi abala peut-être parce que alingi échappe basituation moko boye moto alingi abala peut-être parce que alingi abala peut-être parce que alingaki aza na baintérêt moko boye baprofit moko boye peut-être baparent ya mobali to baparent ya mwasi baza na richesse ebele donc azobala na mutu aza na ye na baraison na ye bamosusu balinga juste kobala mpo na stabilité que non bato bamonaki abala mpe aza na foyer aza ndepa na ye aza komi kobota bana non kobala eza eloko fo ozala nde tolobaka na anglais il faut ozala ready omiyebi
mobali wana pe amiyebi boyebi ba caractère na bino botali ba 5 sens mobali azo sepela na 5 sens na yo pozo sepela na 5 sens na ye bino tutu mibale ba sens na bino ekomi connecté boza na connexion moko na bonding moko ya makasi wana ekomi siko amour lokola amour moko spirituel et wana yango vraiment esala à cœur bato basepela baloba na anglais bato baloba oh basome tout ça donc eza motu vraiment bolingo na yo ya partie ya esprit na yo parce que bozomona makambo wana nyonso tout ezo connecté bien hein eza lokola puzzle nayebi te puzzle na français eza nini donc eza ba bloc wana botiaka eza na ba image soko tie image comme image moko eza complet soko tie yango bientôt omona liso eza awa makolo eza liso moko eza awa liso mosusu eza ezo machete donc makambo ya libala makambo ya love eza lokola puzzle so ba pièce nyonso il faut efanda bien et puis soko tie yango omoni photo wana esali kitoko ba partie nyonso sika surtout ezali même chose na connexion il y a 5 sens wana il faut 5 sens surtout wana ezala connecté bien. Donc c'est ça, je pense que na komo kene na ba 25 minutes na ngina zwata na bino mingi te na ngina tika bino boko na YouTube parce que na yebi ke ba te bele bozo tala bozo landa makambo ya faulu seye na makambo ya bayi de pes et tout ça mais la linga china partager moi quelque chose à muke pour na makambo ya love. Donc c'est ça quoi, to lingana mais to lingana na amour moko ya solo na amour moko ya bien na amour moko ya ezo pesa que to lingana vraiment ya solo. Ok, baninga bozala bien encore une fois ezalinga ndeko na bino Sandra Mushale, designer créatrice ya basak Sandra Mushale na Canada, ba bisous ebele sika surtout bozali et puis je vous love, I love you na lingi bino moi. Bye.